eza mabe, mokili ya matata. Asalaki feti lelo na mawa. Je te cherchais, tu m'as fait peur, toi. Je te jure. Je te jure. Eh, passe, hein. Mokili eza passe. Voilà. Mokili passe. Lobi basekaki lelo na mawa. Eh, Nzambe. Nzambe bongo na biso mitema po toke na liwa. Lobi basekaki ya Maria ye. Lobi bafingaki Esther Angelos lobi basekaki bafingi. Bafingi. Oye abota boye, asala boye. Batata abana na ye oye boye lelo na mawa. Jésus chakuko sekate o me condoléances, hein. Mes condoléances, hein. Foko banga Nzambe. Mutatumbole ote kolekaka tofinga ye o. Oyebi te lobi nini koyela yo e. Basusu na bisengo, basusu na matanga e, basusu na ba coronavirus. Un peu oui. Basusu na mawa. Nzambe son âme se repose en paix, papa. Yo muto botaka biso epo muto sala liwa. Toko boyaka liwa te Nzambe na ba moi. Po yo ndo ozali mokonzi papa. Yo ndo muto zwaka ye, yo ndo muto pesaka. Lobi basekaki bafingi lobi batata bana bato. Balobi lobi te kwa lobi melelo bango moko mi lelo na Nzambe azwa contrôle ya mokili na ye. Mokili oyo ezaka ya bato te eza mokili ya Nzambe. Mokili ya bato te o, mokili ya Nzambe o. Biso nyonso tozala na kimia na Yesu o. Nzambe nde mobikisi. Faut beaucoup prier dans la vie. Faut trop beaucoup prier. Oyebi te lelo na olala oyebi nini eyela olobi te. Oyebi te lelo na osala boye lobi oyelanga lobi na yebi te. Mokili ya bato ya Nzambe. Tobangaka Nzambe. Bobangaka Nzambe Clarisse Mumba, Esther Angelos, Belotia mwana ya maya kitoko. Faut bangaka Nzambe o. Lobi ovandi ofingi mutu melelo maya miso ebele. Po Nzambe aza mokonzi. Basekaka ebembe te o. Basekaka pe matanga te o. Mais tozwaka ba leçon na mokili. Tozwaka ba leçon na mokili. Mokili eza ya biso te. Mokili ya bato ya Nzambe. Bofingelanga mama na nga kufa ya mama na ya kufa pola kende ko pola landa mama na yo. Yo moko kende prison kota kufa esala boye. Mais mokili ya Nzambe. Mama na nga zo recevoir aka ba voisin. Ba voisin na sa mabele akutana na ba voisin. Bazoya. Voilà. Na mokili ya Nzambe. Faut beaucoup sambelanga makasi na mokili. So moni muta ya leka fingo. Na pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Il y a des changements. Hein? Il y a des changements. Moi, je le vois déjà, ça commence à... Voilà. Basusu na bisengo, basusu na bopitale, basusu na pe... Ekomisa kokufeli mutu na coronavirus o matanga. Yesu e, mokili ya Nzambe o. Nzambe zwa lokumu po ozali Nzambe yo nde mokonzi. Yo pesaka pe yo zwaka. Tozongisaka lokumu epa na yo. Tolia totonda tozongisaka lokumu epa na yo. Tobina lelo lobi tozongisaka lokumu epa na yo. Tovanda finga lokumu. Nyonso tozongiselaka Nzambe po ye mokonzi. Po soko tali ndenge olamukaki. Bamususu balamuki na bango te bakufi na bango. Mais yo lamuki ya Nzambe olobi Nzambe papa na mutu na masumu. Na fingaka papa na tongaka papa. Teo kweli kuna oyeba wo oye koteli boy. Na mokili ba o bazala ba matanga me condoléances ba o babungisi bata motuya na vie ba me condoléances ba o babungisi bato bazalaki très important
ezala ba mama, ezala ba papa, ezala ba tonton, ezala bana ba tante. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya ni amaya danger. Donc ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya ni amaya danger. Donc ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya ni amaya danger. Donc ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya ni amaya danger. Donc ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na
balinga kelenge ya komba Congolais TV vraiment ngamona zana chaîne na kitoko ya boss na biso JP Kiama taka e boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa mtalongola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour na balinga kelenge ya komba Congolais TV vraiment ngamona zana chaîne na kitoko ya boss na biso JP Kiama taka e boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa mtalongola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.